commune ya Ngaliema quartier Ngomba Kinkusa bomoni to laksibino ba veni ebele to laksibino ba veni Telecom to laksibino ba veni Kimbangu to laksibino ba veni Masikita to laksibino ba veni de l'école ba veni de l'église to laksibino ba veni tellement ebele oyo to lakisibino vraiment bomoni omone pa na bino osalisine omone pe pa na bino te tikala biso na commentaire to kozonga poto ya kozwa deuxième partie vraiment. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Mama lelo, mingi na kati ya mangomba. Bilingi lelo, mingi na kati ya mangomba. Losombo na bango, zambe bisanga libala. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de l'air partout vous êtes. Au Bozwami, Bozolanda Biso na chaîne Nabino 3 Exa Production TV na émission Nabino Bomesana Kolanda les acteurs de Kinshasa ou découverte. Merci na ba fanatique na biso nyonso ba abonné nyonso o botel ka biso na chaîne oyo to sengi bino merci yom non na s'abonner partager aimer liker et ko sala biso bien ba abonné biso bozo tuna lelo papa sano bakala de kuba toza wapi et lelo toye awa na commune ya Ngaliema na quartier Telecom donc précisément to mesana ko benga UPN pour la référence to yebi ngo na kombo ya UPN référence mais toza na commune ya Ngaliema quartier Telecom ne tozo kota tozo faire découvrir bino ba venir ya quartier Telecom na commune ya Ngaliema. Merci chers internautes, merci na bino tout allez, on y va. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci bande konyoso bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo bino tupe oyo bozala kana biso vraiment et je remercie aussi na remercier ba équipe technique nyonso oyo tozo tambola nango awa elongo na biso na mokolo lelo na tournage ya Ngaliema quartier Telecom et merci penanga moko na zali bosso ya caméra et papa Sano bakala dia kuba voilà et awa toujours côté ça voilà donc voilà merci chers internautes et toujours continuer à zali bosso ya Hôtel Flora Hôtel Flora donc zali bosso ya Hôtel Flora a bomoni le belé pe botika le côté tonga mi kala mingi te a ezalaka mapango moko ezalawa nande basombi batongi donc voilà donc oignon so etongami kala mingi te donc voilà toujours continuer
Merci Nabino tout bozo talabiso. Merci Nabino tout bozo nabiso. Partout vous êtes dans le monde, yo au s'abonnant na chaîne Oyo. Partout au bozali na monde entier mobimba to pesibino ba mbote et belé il y a mingi et pourquoi pas to pesasi mbote na tous les Congolais qui sont ailleurs, tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais au nyonso baza libana yamboka place nyonso pays nyonso boza continent nyonso et to pesibino ba mbote ebele pourquoi pas to pesa mbote na diaspora congolais to pesi mbote na diaspora congolais et to pesibino pesu mbote ya mingi diaspora congolais. Merci à vous lolenge bo sunaka biso lolenge bo yedaka biso lolenge bo talaka biso et lolenge bo accompagnaka biso na ba makambo na biso. Voilà, merci et tozokoba awa ebele ba otuna tozawapi et naye ko rappeler bino lisusu pour la deuxième fois et awa tozabongo na commune ya Ngaliema quartier Telecom bisika to ko tambola lelo alors nalingi na mona bana quartier Telecom oyo bozolanda biso et bana quartier Telecom oyo bozotala biso nalingi na mona bino bo se manifester bo commenter bo liker bo partager boya mobondo boya vraiment mobondo to mona bana Telecom boya vraiment mobondo to ko sala biso bien makasi bana Telecom tozozela mobondo na bino et ko sala biso vraiment bien ya makasi. Un grand merci, je salue notre papa Gaï Kalamabi, ya maman Bijou Mabuta depuis Hollande. To pesibino mamote papa Gaï Kalamabi na maman Bijou Mabuta. To pesibino ba mbote ebele place besoin mi bozo la ndabiso et pourquoi pas na maman maman la biso coucou Kouzaya topesi yope bambote belé et pourquoi pas topesi mbote na papa Freddy Kalidja depuis Allemande. Notre papa Freddy Kalidja depuis Allemande. Chers internautes, je vous signale que awa tozali na avenue Allemagne. Voilà, dans l'avenue Allemagne. Dans l'avenue Allemagne quartier Ngomba ki Nkusa. Donc oyo tomoni na ba mir ezali quartier Ngomba Kikusa et autres en avenue allemande. Donc voilà, donc ezali avenue allemande pas besoin tambola besoin mona to kuti ba ndako bien to kuti ba paysage bien awa to ebite ezali restaurant ezali et to monika ndenge ezali flat c'est bisiko bato bayaka ba détente na bango. Donc voilà, donc po yebi oyaka awa vraiment et yango tozana avenue allemande bisika tozo tambola awa na avenue allemande. Merci beaucoup à notre papa et papa Filimbungu, papa Filimbungu depuis Gale, papa Filimbungu to pesho bambote papa Filimbungu mwana Gale. Voilà, mwana Gale depuis France. Papa Filimbungu mwana Gale depuis France to pesho bambote et papa Gaï Kalamabi ya mama Bijou Mabuta hein mwana bandal bana bandal ba bikota sima prison là quoi donc mwana bandal to pesho bambote et pourquoi pas papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. On te salue aussi notre papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Et pourquoi pas na papa Paul Mafuta depuis Hollande. Papa Paul Mafuta depuis Hollande, to péché pel susba motebele. Papa Paul Mafuta depuis Hollande, to péché pe ba mote et belé. Et pourquoi pas to péché mote na Guy Mayala et Marie-Louise. Guy Mayala, mais motema ya maman Marie-Louise. Donc papa la biso Guy Mayala, motema ya maman Marie-Louise depuis Paris. Hein? Et to pesi ba mote Guy Mayala et motema ya maman Marie-Louise depuis Paris et to pesi binope ba mote belé. Pourquoi pas to pesa mote et na Pombato de Toukine. Pombato de Toukine to pesi yope ba mote et belé. Et pourquoi pas et na binotu oyo bozo la nabiso et binotu oyo
bozota la biso et to pesi bino vraiment ba mbote ya belé to le labino ya trop voilà tozo tambola sur internet bomoni awa na Télécom tozo mona ba venir na bango pe ndenge ezali donc bana Télécom boza wapi bana Télécom bokoto bana Télécom boya mobondo et vraiment d'être le baga comme on n'est pas na bino au tireli biso na commentaire au mona venir na bino au tireli biso na commentaire et ko sala biso tellement bien makasi pour que toyeba ke ya biso bazotala bana côté pe bazali oyo baza libanda moko voilà toujours continuer toujours na venir na biso Allemagne toujours continuer toujours na venir Allemagne donc avenir Allemagne yango toujours continuer à to komina bureau ya la police voilà à to komina bureau la police où ils allaient en avenir Allemagne na rond-point awa voilà à toi na rond-point et voilà merci à to komina rond-point et bizomona le lenge tozo tambola voilà merci beaucoup et tozo tambola toujours et voilà tozo tambola toujours voilà awa toujours na Télécom donc to habite avenue Allemagne ceux qui paient yango kaka ils ont continué de signaler bino donc voilà toza liboso ya bureau ya la police voilà merci et tozokoba merci tozokoba et merci tozokoba merci Nabino Tubota la biso merci Nabino Tubola na biso et là je vous signale à Tokoti avenue Télécom donc avenue Allemagne yangwana et keboye awa tokomi oyo nyonso ezali avenue Télécom oyo namoni na avenue Télécom voilà merci toujours continuer. Merci Nabino tout bozolanda biso partout vous êtes et topesi et ba chauffeur nyonso ya moto mbote et topesi ba maçon nyonso mbote topesi ba autorité ya mboka hein ba députés nationaux provincial et ba sénateur ba ministre et topesi bino ba mbote belé pourquoi pas mbote na et FARDC et nabiso ba soda nabiso ba militaire nabiso ya FARDC ba soda nyonso de possibilité ba moté pourquoi pas et le policier aussi ba policier nabiso la police congolaise donc de possibilité ba moté et belé il y a trop pourquoi pas topé ça artiste nabiso ba mbote belé artiste comédien artiste musicien peintre et voilà topé possibilité ba mbote pourquoi pas aussi à saluer tous les jogos hein tous les jogos ba joueurs nabiso et topé possibilité ba mbote et belé voilà ah tout ça bongo na venu Télécom voilà ah tout ça bongo na venu Télécom tout ce monde a ba venu la ni kokota donc neka mobimba voilà avenue Télécom tozokoba kaka toujours avenue Télécom donc toujours qui première avenue ezala qui avenue Allemagne to y avenue Allemagne et to koti et avenue Télécom donc vous allez avenue Télécom et donc bozomona lolenge tozo tambola voilà vous allez avenue Télécom bozomona lolenge tozo tambola voilà merci beaucoup Nabino Tubota la biso merci Nabino Tubozo la biso et partout vous allez partout boza bozota la biso to sengi bino ba merci belé parce que force nabiso et vous rendez pas Nabino force nabiso la rendez pas Nabino parce que bino tong bozo tala bozo aimer bozo commenter ya ngwanande ezala kapé force na biso na émission na biso oyo donc les artères de Kinshasa émission auto tambolaka pona ko lakisa bino ba ebo bima libana mboka bokena ba né des années et boyebi sous ba bisika bo utete façon comment et na ba téléphone to sololaka mais ko mona boye ezali un peu différent donc bozalaka vraiment satisfait tant bo monaka émission oyo et laksaka bino ba quartier ba commune na bino et laksaka bino Kinshasa na bino oyo botika kala vraiment merci beaucoup et nous continuons toujours
awa toujours na Avenue Télécom et Oyo Avenue Télécom. Voilà. Merci. Toujours Koba toujours. Voilà. Merci. Merci la Binotubo Talabiso. Merci à notre maman et maman Nabiso et maman Marie Chérie Moulanga. Vraiment, tu peux si monter mère Abane Belé. Mère Abane Belé. Nikologa TikTok. Maman Chérie Moulanga et ça l'a bien. Tant qu'on présente dans la TikTok. Ma camarade n'a bango ça l'a bien la petit bananioso ba mbote belé et place bazana parler ba baby ba G-Love ba G-Dor et voilà donc le petit bino ba mbote et belé ya voilà toujours quoi toujours na Avenue Télécom. Vous avez l'avenue Télécom, les appels parmi ma grand et avenue et il y a minene parmi ma avenue il y a minene où ils ont na quartier Télécom et il y a un peu de mini avenue Télécom. Voilà. Donc toujours continuer et voilà, merci beaucoup. Nous avons toujours l'avenue Télécom. Nous avons toujours l'avenue Télécom. Nous allons continuer à l'avenue Télécom. Merci, 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 merci. Merci Nabino tout. Bozo la nabiso partout bozali et merci na ba congolais nyonso o bozo ta la biso partout bozali to le labino ya trop basi pe mibali ba congolaise ba congolaise ba chaki toko ba congolaise wana ma basa ki toko wana ba biso ba congolaise to ki toko makasi o sakana te biso pe ba noko pe to rappeler ce qui toko donc n'engeza la toujours. Donc, le biso est au commissaire de côté, au commissaire Nani. Donc, le président Mbote na batutu bazota la biso na 26 provinces mobimba ipai bozwami batota la biso na Mbujimai, na Kananga, na Congo central, na Bandundu, na Okatanga, na Lubumbashi, Kolwezi, Lomami, partout na Bamboka Bangala kuna na Bagemena partout et bozali na Babuende et te possible ba mbote et belé il y a mine bandeko bolanda biso pe bozana ba Goma bozana ba Isiru bozana ba Kalewe ce qui Kalewe donc boza partout na territoire il y a République démocratique du Congo et partout quatre coins il y a République démocratique du Congo et te possible ba moté ba congolais bozo landa biso donc toujours continuer toujours l'avenue Télécom donc avenue Télécom est tellement moulaï depuis Tobandaki Tozolia qui avenue Allemande après avenue Allemande toujours avenue Télécom donc toujours avancer toujours poussana toujours avancer toujours quoi avancer toujours poussana voilà. Merci beaucoup et merci beaucoup. Voilà, bande kobalandi. Merci kobele là et nenge tobele là ka et depuis ça rabina chaque fois on a émission na biso. Nous avons besoin de sponsors. Hein? Tu as besoin de sponsors. Tu as besoin de publicité. Vous avez flat hotel na yo, vous avez le konomoko lingiba lobele lango à travers notre émission. Vous avez flat hotel na yo, vous avez la concession na yo, vous avez ferme na yo te kaka et le koyo lini ezala en promotion pour que ezala en visibilité et na mokili et benga biso numéro la biso ezawana toko yamayo et puis toko solola très bien donc tous en bosenga il y a ba sponsor tous en mana bosenga il y a ba partenaire et na émission na biso oyo pour que ça la biso bien makast
Tous appels à besoin, il y a des fans, il y a des solo, et tous appels à besoin, il y a des amoureux, il y a des solo, des vrais nabiso, pour approcher biso, bino bat bosse pelaka, na émission nabiso, pour approcher biso. Et quand on moni la poste, agence, bureau, télécom. Poste, agence, bureau, télécom. Donc, poste, agence, bureau, télécom, yango. À la poste, agence, bureau, télécom. Donc voilà. Voilà. Merci, nous continuons. Nous continuons toujours l'avenir télécom. Toujours au Nyon, les avenirs télécom. Donc les avenirs télécom, mais nous avons toujours l'avenir télécom. Donc, la quartier P à télécom. Donc dans l'avenir télécom, quartier P, il y a télécom. Na yo mutu oyo ozolanda biso, na yo mutu otalaka biso, olingo benga, olingo contacter biso, olingo tuna, olingo yeba, ozana besoin service ya bosenga et ozana na chantier na yo moko otongaka awa, ozana besoin ba filmer yango et benga biso, contacter biso et toko koma sur le terrain, okomona bipai nini oyo bimisaka mbongo misala ezo salama le lenge nini. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Ah, tokotia tokomina Denzela, voilà. Donc besoin on va se communiquer. Donc voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci Balandinion, ce besoin de la biso. Awa toujours l'avenir télécom et de commun awa et na petit rond-point la biso où se séparer deux avenirs et toujours étudier ok, donc voilà, merci et de continuer Siko. Merci Nabino Toubota la biso. On est ensemble et merci Nabino Toubolanda Kabiso. Yaïla, c'est votre présentateur. Il y a émission Nabino Obotala Kabo Mesana Kolanda. Merci Nabao Baimaka, merci Nabao Batunakanga et Naslela Bino Piatro, ça me fait du bien et Bolukanga, Botunanga et merci Penabao ba commentaire pour moi aussi, tu parles bien, tu sais bien présenter l'émission. Vraiment merci. Merci à vous, merci vraiment, merci à vous et merci Penabao, c'est très beau. Ah, et faites un peu sur trop. Il y a des gens aussi qui disent vous êtes très courageux, guerrier. Ah, merci beaucoup. Donc c'est ça, merci beaucoup. Et yango laksakande Kimobali, donc qui ça aux mobilité au vivre. Voilà, merci beaucoup Naba Congolais nyonso, merci beaucoup Naba ndeko nyonso bazo talabiso et awa tozo continuer toujours et to habiter et le quoi to qui na venu télécom et to longo venu Allemagne to longo to continue venu télécom to la kesibino awa to comme na venu Nkoyi toujours avenue Nkoyi to comme na venu Nkoyi donc ndena febino quartier Zali Ngomba Kinkusa. Donc oza origine na plaque oyo eyebani na niveau ya hôtel de ville ezali Ngomba Kinkusa. Donc quartier Ngomba Kinkusa oyo ezali plaque oyo eyebani na niveau ya hôtel de ville et Ngomba Kinkusa. Donc quartier Ngomba Kinkusa, commune de Ngaliema. Mais nous on connaît quartier télécom. Voilà. Merci beaucoup. Et tous les bons à venir Nkoyi. Voilà. Oh, ils allaient venir Nkoyi. Et donc, à venir Nkoyi. Voilà. Ou à venir Nkoyi. Donc, tu peux venir Nkoyi. Nkoyi à Masangate. Nkoyi Kaka. Tu m'as dit Nkoyi. Et tous les venir Nkoyi. Donc, quartier Ngomba Kinkusa, commune de Ngaliema, autrement dit, et quartier télécom. Donc, voilà. Nous continuons. Toujours continuer et toujours et awa to tika venir Nkoyi toujours na boye to continuer boye voilà to continuer boye
Totikina avenue Nkoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Balandinio, Sobaninga, Oyobota la Kabiso, et on est ensemble. Awato Koti Sikoyo. Bandisco Kota na Banenga, Bakati Sikoyo, Bakati Mininga, Kati Minaka. Ah, donc, un grand merci à Papa Paul Mafuta depuis Hollande. Et pourquoi pas à notre papa Feli Mbungu et mon agal depuis France, maman Bijou Mabuta, il y a papa Gaï Kalamabi et on a vraiment du bota. Merci à vous. Voilà. Ah ouais, vous comprenez que à venir à Kotoyo et voilà. Kotoyo. Boyebi Koto ndenge zalara. Donc bana télécom boyebi ba venir na bino. Donc Touti Allemagne avenue Allemagne Tokoti avenue Télécom et Tokoti avenue Koi et Tokoti avenue Mwanza. Donc dans l'avenue Mwanza. Donc à Tokoti avenue Mwanza. Donc après Koi Mwanza. Donc à toi l'avenue Mwanza. Tozokoba toujours. Merci Nabana Télécom Nyoso. Boza partout na Libana Moka, boana Hollande, boana Suisse, boana Norvège, boana Allemagne, boana Grèce, boana na Paris, boana Hollande, Angleterre, boana États-Unis, boana na Canada, boana Miami, boana Texas, hein? Donc, tu peux subir Bambote, Belo, Bruxelles, Bana Panama, Bruxelles, France. Tu peux subir Bambote et Belé. Donc, tu vois, tout ça qui a venu Mwanza, tout ça a venu Matomba. Voilà. Venu Matomba. Donc, voilà. Zokoba, avenue Matomba. Donc merci, Nabino tout brota la biso, merci Nabino tout bozo la biso partout où vous allez, bozo la biso 565 na télé Nabino et na téléphone Nabino na télévision Nabino et tout le Nabino tellement trop et tout le Nabino tellement trop, il y a trop, on est ensemble et donc tout le Nabino Matombe. Voilà. Labino tellement trop. Voilà. On a venu Matombe et Zongi Sibiso le sous l'avenue Télécom. Donc voilà. Et donc Télécom, Tokoti avenue Koi, Mwanza, avenue Mwanza, Tokoti avenue Matombe et Zongi Sibiso le sous l'avenue Télécom. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup Nabande Konyoso, Oyo, Bazo, Talabiso, Oyo, Bazo, Landabiso, partout vous êtes, Oyo, Botala Kabiso, Topesibino Bambo, Belé, il y a trop, et voilà, et Bambo, Belé, voilà. Voilà, Awa, de se retrouver Awa, voilà. Awa, de se retrouver Awa, de sonner, c'est que photo, voilà. Donc, tu déjà venir Télécom, Tokiti, Boy. Donc, voilà, Oyo, Sabine, comme il y a avenue Oyo,
kala mingi te. Vraiment eloko na sepeli na quartier Télécom, vraiment ça quartier moko très civilisé, très calme, très propre, hein? Batu baza ko toujours mona ke batu baza civilisé, très kimia, à l'aise, propre, et puis aux mona ke na mapango nyonso okukuta batie ba plaque. Donc et sali bien makasi. Vraiment awa et tokoti et tozoluka. Voilà. Ah oui, les amis. Voilà. Télécom, kaka. Donc, Télécom, on a dit, ok. Donc, toi, quand l'avenue Télécom. Voilà. Oh là, oh là, oh là, oh là. Donc, voilà, c'est Internet. Et toujours continuer à venir Télécom. Donc, avenue Télécom, et en gros, toujours continuer. Avenue Télécom, et en gros, toujours continuer. Avenue Télécom. Voilà. Yango eza avenue Télécom toujours continuer. Merci Nabino tout bozo la biso et merci et partout boza bozo dans la biso et on est ensemble avec vous et merci beaucoup. Toujours Koba, toujours na avenue Télécom. Merci partout, merci Banapoto, hein, merci Banafrique aussi. Bino bat boza en Afrique, hein, boza en Afrique. Donc boza en Afrique, boza en Angola, Congo, Brazzaville, boza en Cameroun, boza na Égypte, hein, boza na Nigeria. Boza na Gabon, boza na Cameroun et partout, boza en Afrique du Sud. Donc tu peux sibino ba mbote ebele. Donc awa tozali boso ya école chrétienne et de monde. Voilà. Et des mondes, voilà. Et des mondes, voilà. Et voilà. Merci. Et toujours Koba. Et voilà. Merci. Et partout. Et bino bat bozana Afrique, bozo talabiso. Et na pesi bino mote bino ba nyonso. Bozana Afrique, bozana Zambie. Hein? Donc c'est ça, Avenue Télécom. Bozana Zambie, boza partout, bozana Afrique. De pesi bino ba mote et belé. Il y a trop. Et donc tout le labino a trop. Ah, toujours continue toujours. Avenue Télécom. Donc la Télécom, nous sommes toujours compter toujours dans l'avenue Télécom. Donc je répète aussi, quartier Oyo, ils allaient parmi ma mère quartier Belé de tournant, Gamna Lobby, parmi ma mère quartier Oyo de tournant et ça peine à Kati. Ils a qui me met la salle constant et la plupart ma quartier Nyonso Oyo to Kutaka na commune Yangalema. Ils allaient à quartier Moko et très civilisé. Quartier moko kimia, quartier moko douce et donc voilà, et ça quartier tout le monde a mingi et dans le bien, quartier moi kimia, moi à l'aise, moi tout bazar, je comprends. Donc na mona mingi na quartier ya Ngalema. Donc c'est ça. Donc à Avenue Télécom, toujours Koba Atomoni Zélo. Merci beaucoup. Merci Nabinotu, Bota Labiso et Bozwami partout. Bon, on a kacha Kinshasa. Hôtel Labiso Boza, on a kacha Kin. Moga Bisinga Mayotanga Gaga. Tanga Biso Tanga Te. Même tout l'accès déjà. Il y a le rang de toi Ngalema. Tanga Suba Ngalema. Tanga Bango pour toi Kacha Ngalema. Donc, Bino Bola Nabiso Boza na Bandal. Boza na Lemba. Boza na Matete, boana Selemba, Bumbu, bozana na Lingwala, Zona Kin, boana Gombe, bozana Mongafula, bozana Changu, Njili, Kimbanseke, Kisentu. Et to pesibino ba mbote ebele à toi. Voilà, donc tu continues et te pesibino ba tu na poto et mbote ebele parce que to lo bakango clairement pour ça la émission oh mingi ndepona bino. Donc émission oh ezalaka inspiré ne pona bino parce que botalaka et mboka na bino oh botika kala. Donc c'est ça. Botalakango mboka na bino botika kala. Donc yango mona ka tosala musala oyo pona kolakisaka bino et mboka na bino ba quartier na bino oyo botika kala yana bato musu basali ba 20 ans de problème à Kinshasa azonga te. Donc bato musu basali ba 30 ans
atchata lokolo ti ba mso basali ba 40 ans na atcha lokolo na gisasa te basali ba 40 ans na atcha lokolo na 30 ans 15 ans 20 ans na atcha lokolo na gisasa te dans tala sikoyo la technologie ya lelo mokili ndenge ezotambola place moko bolongwa osali déjà 20 ans na nokenda te mokolo koya obunga sino bagisasa oyo obunga okutama place ebaki mama mo ateka nguba ndako mo ezalaki wana ya mokie okutama eloko ya 10 niveau obunga donc voilà toujours continuer toujours dans l'avenir Télécom toujours continuer toujours dans l'avenir Télécom et voilà awa tout connu awa et toujours l'avenir Télécom voilà awa tout continuer ou comment donc voilà awa tout côté on a deux avenirs et ils ont à la biso tout continuer et voilà merci Nabino Baye Bozo Landa Biso Bozo Dala Biso on est ensemble avec vous donc merci toujours continuer toujours zélo toujours zélo et voilà merci et voilà petit qui avenir Télécom Petit Bongo avenue Télécom. Voilà, Petit Bongo avenue Télécom et tout côté et avenue un peu. Tout ce Sabino comment il y a avenue vraiment ban avenue Télécom. Au monde pas nabino, au monde pas on nabino, au monde et résidence nabino, pas on nabino la famille. Si que la biso en commentaire, ça la biso signe, bah venez nous sur auto côté, au monde pas nabino, au ticket la biso en commentaire, au sali biso signe et au sala biso et makasi dans ce cas voilà. Donc tout koba tout monde église voilà. L'église voilà. Côté pour boyeba église donc tous allez bosser église catholique tous au monde tous allez bosser église catholique toujours mona awa yango to côté to moni kezali ba référence il y a quartier Télécom donc biso to lukaka pe ba référence et to moni ke ezali référence il y a quartier Télécom ezali avenue de l'église voilà ezali avenue de l'église voilà les avenues de l'église donc awa et les avenues de l'église et avenue de l'église et awa tous allez bosser ya église et oyo ya catholique toujours mona et avenue de l'église donc tous appelle avenue église avenue de l'église donc oyebi awa oyebi et avenue de l'église yango to kotia wa poto l'accès bino kaka référence il y a église donc c'est ça et archidiocèse de Kinshasa et douane Notre-Dame de Grâce paroisse Saint-Édouard école maternelle et Édouard donc eza paroisse Saint-Édouard voilà ono saebi Saint-Édouard et yangoyo Saint-Édouard yangoyo et ono saebi église ya Saint-Édouard yangoyo donc automoni forage na bango parmi ma référence et il y a quartier Télécom donc ils avenue église avenue de l'église et comme église to l'axi nous ali Saint-Édouard donc c'est ça donc Saint-Édouard oyo nyonso atanga awa e asambelaka awa otika yango kenda libanda ya mboka nde tolakisi bino yango Saint-Édouard donc Saint-Édouard oyo Télécom donc merci beaucoup tobimi na biso tozokoba totiki avenue de l'église et totiki avenue de l'église toujours na quartier Télécom. Merci na papa Freddy Kalidja depuis Allemagne, notre papa depuis Allemagne, papa Freddy Kalidja, pourquoi pas na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni et tout petit mbote papa Gervais
Luboya na Royaume-Uni. Tu es venu de l'église, dans la course après tu vas venir, principal, ceux qui sont venus. Merci na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni et pourquoi pas na papa Paul Mafuta depuis Hollande. Papa Paul Mafuta depuis Hollande, tu péché pour la mot belé notre papa Paul Mafuta depuis Hollande. Pourquoi pas à Guy Mayala, hein? Papa la bicho Guy Mayala molonga nia maman Marie-Louise depuis na Paris. Tu péché bino ba moté papa Guy Mayala, hein? Guy Mayala, Guy Mayala et Marie-Louise depuis Paris. On a tout le monde sous papa Gaï Kalamabi, na maman Bijou Mabuta. Donc, tout côté, voilà. Ah ouais, tout zuya, ok. Donc, tout le monde sous et voilà, on a venu à Noirit, voilà. Tout le monde venu de l'église, tout côté avenue à Noirit. Voilà, avenue à Noirit, c'est un mot. Bien tout boyebi, avenue à Noirit. Donc, tout côté, tout l'accès, nous sous avenue à Noirit. Donc, merci Nabana Télécom, tout. Merci Nabana Ngadia Manioso, Bozo Talabiso. Merci Nabino, tout Bolanda Biso, partout où vous êtes dans le monde. J'espère que Bana Ngalema, Bana Télécom, Bana Quartier Télécom, et Belé déjà va se retrouver dans la parcelle Nabango, et Belé déjà va se retrouver et dans la liemoko Banekoya. Donc, voilà, donc, Awa, et tout outil, avenue Télécom, tout côté direction, et tout côté première avenue, avenue de l'église, deuxième avenue Angoyo, tout côté avenue à Noirit. Donc, avenue à Noirit Yangoyo. Donc, tout ce koba, au monde n'est pas nabino, au salibiso signe, au monde n'est pas nabiso, au signalé bino, au monde n'est pas nabino, au signalé biso. Voilà, donc, comprenez, dingala, au monde n'est pas nabino, au signalé biso, dans les commentaires, aimer, au partager, et que ça la biso bien, et que pesa biso sous ma cassi, il y a que louka li sous, que bosser li sous, que l'axa bino li sous, na Nicolo et Zaliko. Donc, boya mo bondo, banaya, Télécom, boya, tellement mon bondo. Il y a trop beaucoup, il y a ça raté. Donc, toujours combat, et voilà, et toujours combat, toujours continuer, toujours à venir à Noirit. Donc, vous allez venir à Noirit, au Botaman à venir à Noirit, au Kolan à venir à Noirit, au Balilan à venir à Noirit, au Kotara Liban à venir à Noirit, au Foutelan à venir à Noirit. Donc, il y a moi. Avenue à Noirit. Donc, avenue à Noirit, Yango, Tozokoba. Merci, et Nabino Tubo Talabiso. Merci, Napombato de Tukine, Chirichako, Omokoko. Et pourquoi pas, na papa Seba Bandona, na Danemark. Et notre papa Seba Bandona, depuis Danemark. Papa Seba Bandona, depuis Danemark. Marambo ezala kaka. Maison à louer. Maison à louer. Negisasa. Maison à louer. Ils ont magasin té. Ils ont magasin té, mais dans Naku. Oh, Batu, Bakovanda. Maison à louer. Ah, il est gagnant ma belle. Génial. Kala. Oh, maman, mon bout tout. Naku mo ba tie kapa mais na kala meza ka bosoko luwa ndaku ba tie ba biga ndaku ezali awo kale parce que faut se renseigner le pan on mona les bien faut se renseigner. Voilà, merci beaucoup. Donc toujours continuer et voilà donc dès que on est dans la télé, c'était donc makala, tout le monde a kala, qui n'a comme ça vide, bakolo le pang, bakomun n'a quoi vide des arts. Donc ça c'est ça là on sauté. Voilà, merci beaucoup et toujours koba, tout continue, ah, voilà, toujours ni télécom. Donc tout on appelle télécom, tout côté les sous-souana et voilà donc merci et toujours koba et toujours
bongo toza toujours na veni à Noirit. Merci bino tout bota la biso. Merci na ba chérie qui toko wana kati ya Paris. Merci na ba maman nyonso ya Château Rouge. Hein? Ba maman nyonso ya Château Rouge. Ba fille wana Château Rouge qui toko wana qui ngebu wana wa. Ba maman nyonso ya Château Rouge te pesi bino ba mote, ba maman nyonso ya Bruxelles. Ba maman nyonso ya Bruxelles ya Paris te pesi bino ba mote ebele et tolela bino tellement trop bal ba maman oye, on est ensemble toujours avec vous. Awa tozokoba toujours et tozokoba et tozokoba voilà. OK, tozo continuer toujours. On a venu à Noirit. Merci beaucoup, chers internautes. Au moni panabino, au salibiso sin, au moni lupang nabino, au moni résidence familière nabino, hein? Au moni pas ba belle famille na yo, au moni pas ba ami, cousin na yo, au moni pas ba ex na yo mo boye, au banego ya, na bige ex za pasi, hein? Mususu bala déjà mère en a parlé mais bisika yo hôtel ngo et ça appelle biso bien au chat commentaire donc et ça biso bien ma castolinga tant to tambola boy to mona ke batu bazo découvrir misala tozo sala donc awa toza toujours avenue à Noirit voilà donc comme awa avenue à Noirit et puis merci biso. Et voilà, et merci beaucoup chers internautes. Et à venir à Noirit, yango sini awa, au tozomona, tozali bosu avenue Abibo. Voilà. Donc avenue Abibo yango bana télécom, hein? Bana télécom. La biki bana télécom boza ebele libanda yamboka, bana ngalema boza ebele libanda yamboka. Palobi aimer, commenter, liker, boya mo bono, hein? Bana ngaliema, bana télécom, boya mo bono, papa sano biso ete mo bono, la bige bana télécom boza ebele, bana veni Abibo pe, boza wana bana Noirit botali, venir Noirit na bino, bana il y a Allemagne, Bomoni, avenue Allemagne, ban avenue Télécom, Bomoni, avenue Télécom, ban avenue de l'église, Bomoni, avenue de l'église, ban il y a Mwanza, Bomoni, avenue Mwanza, et awa, nous allons avenue Abibo, toujours Koba, toujours avenue Abibo, donc il paraît toujours continuer toujours avenue Abibo, donc avenue Abibo, on a vu sur Yango, toujours Tambola, voilà, voilà, ça bino toujours et Télécom. Voilà. Cela que c'est venu toujours télécom. Donc voilà. 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 Cela que c'est venu toujours et quartier télécom et où est venu Abibo et tout ça à Liboso et Colongo apparemment devait et Koufa, je ne sais pas, Koufa Pezali et Moukassa Marty. Donc école Moukassa. Donc tribute Colongo et Koufa to Ezali où to Koutiawa na avenue Abibo. Donc voilà, toujours Koba, toujours on a venu à Bibo, toujours Koba, toujours pour l'accès venu à Bibo, quartier, où il y a télécom, mais il y a plaque, où il y a un hôtel de ville, il y a un quartier Ngombe Kinkusa. Donc il y a Ngombe Kinkusa, et notamment on s'est rappelé, il y a Ngomba Kinkusa. Voilà. Alors, il y a venu Abibo, il y a avenue Abibo, et aussi ici avenue Abibo, il y a Sili, et à tout ça, il y a avenue Chilenge. Donc, avenue Chilenge. Donc, voilà. Donc, à tout ça, il y a avenue Chilenge. Donc, avenue Chilenge, avenue Abibo, avenue Chilenge, peut-être comme nous sous la direction, et pour que tu continues. Voilà, tu continues avenue Chilenge, et
Avenue Chilenge. Donc après Avenue Bibo et Avenue Chilenge. Merci na ban Avenue Bibo nyonso bomoni et pas na bino et na Avenue Bibo. Mon peut pas na bino te tikela biso na commentaire et tokozonga pour la deuxième fois pour la deuxième partie et awa to na Avenue Chilenge. Voilà. Voilà. Avenue Chilenge. Donc est-ce que tu commis tout ya ban Avenue Chilenge. Donc toujours Koba et Avenue Chilenge. Yango. Donc bota m'appelle Avenue Chilenge et moni peut pas na bino Avenue Chilenge ndenge bana ya Bibo bamoni ndenge bana ya Avenue Noirit bamoni ndenge bana ya Telecom bamoni ndenge bana ya Mwanza bana ya Allemagne ba Avenue Ode to tamboli et pardon. OK. Merci et tozokoba et to moni ba direction. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zambanayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que kwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Meme tokola tapona ninyo toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé Verification des Écritures.
Merci beaucoup, chers internautes. Tu aussi ça Avenue Bibo. Avenue Bibo yango et même biso na avenue nini? Et même biso na avenue Ekila. Donc même biso na avenue Ekila. Donc avenue Bibo Silou et même biso na avenue Ekila. Donc avenue Ekila. Est-ce que jeunesse to continuer Ekila kuna to kozwa nzela to bimala biso pe na se? To continuer Ekila to mona appelle au bimisa biso. On a mon Ekila on peut besoin na moi. Ya pe ba venir mondial na kombo makasi. Voilà. Merci chers internautes. Totika veni à Bibo yango et tokiti awa na veni Ekila. Donc ban na veni Ekila, botama na veni Ekila, okola awa na veni Ekila. Donc biso yo toli awa na veni Ekila. Voilà. Toujours continuer et toujours continuer toujours à toi dans collège Eden. Voilà. Voilà, collège Eden. Donc, mon atanga et otanga sarabandekwa. Donc, Boussouya, collège Eden. Voilà. Merci. Et toujours continuer toujours notre émission. Tout bon à l'avenir Ekila. L'avenir Ekila, on toujours continuer toujours l'avenir Ekila. Autorité collègue voilà. L'avenir Ekila. Toujours continuer toujours à l'avenir Ekila. Merci, merci, merci Nabino Baye Nyonso Oyo Bozolanda Biso. Merci Nabino Baye Nyonso Oyo Bozo Talabiso. Partout vous êtes dans le monde. Bino Bako Bandaki Kolanda émission depuis début émission Oyo. Et Tino Bozo continue Biso. Bozo Talabiso Topesho merci. Et Ongoni Amingi, Nzambe Abakise Amingi. Voilà donc. Et nous continuons et toujours à venir Ekila, voilà, Bana Ngalema, Bana quartier Télécom, Bana quartier Ngomba, Ngombe Nkusu, Ngombe Kinkusu, voilà, Ngombe Kinkusu, donc les quartier Ngombe Kinkusu. Donc, quartier Ngombe Kinkusu et toujours continuer. Et awa, et quartier Télécom. Merci partout vos amis, merci partout vos amis. Oyo Bozolanda Biso, Oyo Avenue Ekila, Avenue Ekila, Oyo na quartier Ngomba Kinkusi et Oyo ya quartier Télécom. Voilà, toujours continuer. Et nous continuons toujours l'avenue Ekila et avenue Ekila et avenue Ekila et aux orphelins. Ah, pardon? Ah, je ne sais pas. Quand tu dois apprendre ceux qui sont orphelins. Ah. Ouais, non, mon bébé baba n'a pas bien. C'est que les orphelins. Les orphelins. Les orphelins. Ah ouais, les orphelins. Voilà. Merci. Et on a des orphelins. Les alara aura. On a venu Ekila. Et toujours continuer. Merci, merci. Partout vous êtes. Partout où vous êtes la biso. Na coignon sur le monde. Aux otala biso za congolais na pays on a habité no ebi pays vandi o pe pays on pays banité et yo kana te na mato ya batu tika ngo peta na commentaire to découvrir que pays moko za na continent moko boye pays moko za la boye ville moko boye et ko ça biso pe bien partout aux Hollanda biso zo mon Hollanda biso na totanga et mboka na ote ba mboka za tellement belé ba ville za tellement belé ba pays za tellement belé yango to tia en général bana poto bana mukilo na to déjà bana ya mboka na ba pays totanga ba soki poza mo Hollandi Hollanda biso totanga ka pays ovanda raté comme la biso na commentaire comme la biso na commentaire. Voilà, merci beaucoup. Ah, toujours continuer kaka na avenue Ekila. Toujours continuer kaka toujours na avenue Ekila.
Donc, Tozokoba. Merci, Binotou Bolanda Biso. Merci à notre maman, Marie Chérie Moulanga, mère à Banebele, mère à Bogisto, mère à Baby, mère à Jidor, J-Love, mère Belé, mère à Fabien. Donc, le possible, Mbote, Ebele. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et Tozokoba, Tozo continuer. Et on est ensemble. Merci beaucoup. Bozo Landabiso partout Boza. Et Tozo continuer. Toujours en avenir Ekila. Et venir Ekila, donc, Awa, avenir Ekila. Ni pas puis Tozo continue. Voilà. Merci. Et toujours. Et Tochiki Bongo, avenir Ekila. De continuer. Toujours avenir Oyo. Ceux qui ont avenir Nini. Merci. Et merci Nabino tout Bozo Landabiso. Merci Nabino tout Bozo Talabiso. Partout Bozo Mina Mokili. Partout Bozo Mina Monde. Oyo Lela émission Oyo. Les acteurs de Kinshasa ou découverte. Oyo Lela Ngai. Papa Sano Bakala Kuba présentateur. Il y a émission Nabino. Et Oyo a Pesa Gabino ba commentaire. Et voilà, merci Nabino. Et perfectionné puisque sonore makambo toboyaki lobi ekomotorise puisque komore lisumu ekoma nango perfectionné puisque sonore makambo toboyaki lobi ekomi autorise kobangolaka motema ye oya lipambole yesu yakana yo vrema koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya voilà, merci beaucoup, chers internautes. Nous en venir Boula Mbemba. Voilà, avenue Boula Mbemba. Et il y a puis Tokobi et Touti et avenue Ekila, avenue Ekila Tokoti, avenue Boula Mbemba. Vraiment, à tout le monde, le pango ezaki ya munene déjà ka ba pango akoto ngale manenge za la ramé. Tout le monde déjà était kami et papa mi déjà. À ceux qui disent ma femme a remis ma ratia. Donc, papa mi, donc, voilà. Merci. Et voilà. Et merci, toujours continuer. Toujours on a venu Boula Mbemba.
Merci beaucoup Nabana Boulambemba. Merci Nabino Tubota la biso et Bino Tubola la biso za mona Boulambemba. Obotama na veni Boulambemba, Okol na veni Boulambemba, Oyebi a veni Boulambemba. Vraiment le pango bandai koya et soko monyango sala biso sin tike la bisongo na commentaire bana quartier Télécom, quartier Ngomba Kinkusi, autrement appelé quartier Télécom. Donc voilà, Awa, avenue Boulambemba yango et Mimi Biso Awa. Voilà, avenue Boulambemba et Mimi Biso Awa et Mimi Biso avenue, voilà, tout ça toujours avenue Boulambemba. Donc avenue Boulambemba yango, je vais continuer, avenue Boulambemba, donc comme Awa. Et toujours Tambola, toujours. Pardon, Tokita. Ah, merci. Et Totika venu Boula Memba, tout le monde garage. Maître Chora. Ah, Maître Chora garage. Na bogo libanga. Voilà. Donc, voilà. Merci. Toujours continuer toujours. Et na émission la biso mokola lelo. Merci Nabana quartier Ngomba Kinkusi. Bana quartier Ngomba Kinkusi, autrement appelé Télécom. Donc bana quartier Ngomba Kinkusi et quartier Télécom. Donc Ngomba Kinkusi, où ils allaient na plaque Kinkusa. On va ici, ok. Ngomba Kinkusa, voilà. Donc quartier. La Télécom est venue et la référence. Dans ma venue quartier Ngomba Kinkusa. Donc voilà. Oh, tu as la venue. Masikita. Ok. Donc, avenue Masikita, Touti, avenue Boulambemba. C'est moi fait ça. Moi, tu as mis l'ingabala malabakon. Voilà. Awa. Et toujours Koba. Côté au Bagon, c'est pas trop. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Oyo. Petit qui a venu. Voilà, merci. Et toujours Koba. Et on a tout Tika. Et va venir au tout Leka. Et toujours Koba. Ah, tout en a venu Masikita. Voilà, avenue Masikita. Yango. Donc, ils allaient venir Masikita. Donc, il y a tout ça. On a venu Masikita. Donc, tout a venu Moulambemba. Donc, tout a venu Masikita. Donc, merci. Nabino Batutu Botalabiso. Merci. Nabino Batutu Bozo Lanabiso. Partout vous êtes dans le monde, Bissikano Sobozali et Topesibino Mbote trop, Tolelabino tellement trop, sans bino bisotozate, sans bisopé, bino beaucoup découvrir, Kinshasa-té. Donc, on est toujours ensemble. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon qu'on a l'oubli, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Et Awa, et tu as toujours venu Masikita, tu as une antenne, tu as une antenne, tu as venu Masikita. Au monde panabino, au salibiso sin, en commentaire, au sinalebiso, au monde et panabinote, salabiso sin, ah, beaucoup de panabisote, ah, na moni a venu na bisote, na moni,
lopango na biso te opesi biso kombo ya veni et toko zonga pour la deuxième fois tozwa et koto yo okokomela biso donc merci tozo tambola tozo continuer donc depuis to banaki banangaliema et oza commune ya ngalema na ko signaler na bato mituna Télécom eza la commune donc Télécom ezali avenue ya principal o ekenda sango Télécom mais ezali quartier Ngomba Kinkusa eza quartier Ngomba Kinkusa o ezwami na commune ya Ngalema. Vraiment, merci beaucoup Nabino Tubota Labiso, merci beaucoup Nabino Tubola Nabiso, Totukotika Avenue Masikita et Avenue Masikita. Yango, ils ont continué toujours Avenue Masikita et ils ont continué toujours et Avenue Masikita. Yango, Zaka toujours Avenue Masikita. Wow! Merci partout, vous êtes dans le monde. Oh, bonjour, Nabiso, et bonjour partout. Et tu peux si bien, nous sommes dans la biso, et ma prison, il y a ma cala. Tu peux si bien, depuis prison, il y a ma cala. Depuis la prison, nous sommes la République démocratique du Congo. Et tu peux si bien, mbote belé, Nzambe, ayebi, bakana, binope, dossier, na bino. Et binope, besoin la prison, libana, ya mboka. Et tu peux si bien, kaka, mbote, puis courage, na bino, et Nzambe, azali. Donc, tout ça toujours. L'avenue Masikita, toujours l'avenue Masikita. Awa, toujours l'avenue Masikita. Et tu viens Awa, l'avenue principale, il y a Makani. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Totiki bongo avenue Masikita, to côté sous avenue ya Munene Kimbangu, avenue Kimbangu. Ils sont avenue ya Munene, avenue Peto Kuti Makadam toujours avenue principale, avenue Kimbangu. Donc ban avenue Kimbangu, au moni et panabino au salibi souci, au moni panabino au signalé biso, au tikeni bisango na commentaire. Wow. Wow. On continue toujours. Merci Nabino Tubatbota Labiso. Voilà. Ah, tout ça, bongo et na quartier Nabiso Ngomba Kinkusa. Et quartier Nabiso Ngomba Kinkusa. Et quartier Ngomba Kinkusa. Et na commune ya Ngalema. Et bon, ah, to commune avenue Kimbangu. Donc, à tous en avenue Kimbangu. Merci Nabino Tubota Labiso, merci Nabino Tubola Nabiso. Partout vous êtes dans le monde, bah vrai, il y a biso te pesi maman Wivin Lukunga, maman Okenda wapi, maman Wivin Lukunga la biso, maman Wivin Lukunga la biso, papa Gai Kalamabi wapi, maman Wivin Lukunga, wapi maman Wivin Lukunga, Kenda wapi maman ya bana, ah papa Gai, maman Bijou Mabuta. Et pourquoi pas Guimayala et Molongani ya Marie Louise bango bana Paris to pesibino pe bambote et bolanda biso botala biso et to pesibino nyonso bambote ebele. Pourquoi pas papa Freddy Kalidja depuis Allemagne to pesio pe bambote ebele. Papa Freddy Kalidja depuis Allemagne to pesio pe Bambote Ebele, pourquoi pas papa Filimbungu et papa Filimbungu et depuis France, moi la Galatongo papa Filimbungu, tu peux se Bambote, pourquoi pas papa Paul Mafuta depuis Hollande, tu salues aussi et tu peux se bino tout Bambote, oyo botalaka biso et voilà, bon, landaka biso. Donc, awa, vous êtes toujours avenue Kimbangu, awa na quartier Ngomba Kinkusa et na commune ya Ngalema.
Donc toujours continuer. Merci beaucoup chers internautes. Merci beaucoup Nabinotu. Bozo Landabiso. Yo posa na besoin bandako dédicacer yo. Posa na besoin bandako boaka yo. Benga biso. Pombato de Toukine. De Peshuba Mbote. Pourquoi pas notre papa aussi. Et Gervais Luboya depuis Royaume-Uni. Et papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni. Et pourquoi pas papa Seba Bandona Molande Monene. Il y a émission Oyo. Papa Seba Bandona na Danemark. Topesiope Bambote et Belé. Binotou. Bonjour Talabiso. Voilà, toujours continuer kaka. Awa na avenue Kimbangu, quartier Ngomba Kinkusi, commune de Ngaliema. Merci Nabino tout commenter, aimer, partager, liker. Au monde pas Nabino tika commentaire, au monde pas Nabino benga biso, au monde pas Nabiso signaler biso. Toyebake et aux satisfait et au moni et pas Nabino. Il peut moutou to l'équipe pas Nabino te comme la biso que biso ba na avenue Intel, to moni yote, to moni avenue Nabiso te et ça la biso bien. Mais bienvenue au news to tamboli et to tambola. Yo moni pas Nabino commenter, moni pas Nabiso et liker et que ça la biso tellement bien ma Kassi. Donc voilà, et que ça la biso tellement bien ma Kassi ko leka. Donc toujours avenue Kimbangu, quartier Ngomba Kinkusi, commune de Ngaliema. Voilà. Toujours continuer dans l'avenue Kimbangu. Voilà. Toujours continuer toujours dans l'avenue Nabiso Kimbangu. Pour les dans le quartier Ngomba Kinkusa. Donc Ngomba Kinkusa. Et toujours continuer toujours quartier Ngomba Kinkusa, commune de Ngaliema et l'avenue toujours Tambola Oyo. Et l'avenue Kimbangu. Donc voilà, et l'avenue Kimbangu. Merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup Balandi Nyonso, Bozotala Biso, merci Nabino Nyonso, Oyo Bolanda Kabiso, partout vous êtes dans le monde. Donc je vous rappelle aussi notre numéro de contact, les affichés dans la télévision Nabino, numéro 1 ezali échantillonné, numéro 1 ezali monumenté, mais tout tchango pour Nabino by Nyonso, Bozana besoin na biso. 3 Exact Production TV, besoin a besoin nangai papa Sano Bakaya Kuba netocha numéro 1. Numéro 1 ezali pona kosunga bino ozana problème o lingo soumettre biso. O lingo okota a contact na biso to ya mayo to banda ko dédicacer yo. O lingi pe to sala yo publicité promotion ya produit eloko moko bo o yo salaka. Wana posa eyebana quelque chose en Kinshasa, quelque chose en Poto, contactez biso na numéro 1 ozape na flat hotel na yo o eza awa na Kisasa olingi basela ngo promotion pour que bana poto tango bakoya ezwa visibilité surtout na ba moment ya ba vacances boy. Et donc benga biso ne place nyonso flat na yo ezali biso to kokene to filmer to sali publicité et puis to yango na chaîne na bisopi to lakisi yango na mokili yo pe mutu oza na chantier na yo moko tongaka awa na Kisasa. Tu dis bien wala chantier na moko tonga awa na Kisasa otindaka bala omonaka ba photo otindaka ba mbongo batongaka nous on a besoin to que nous rendre bango visite à travers notre émission au Tindel Biso Combat quartier, au Tindel Biso avenue, au Lacti Biso na Lopango, Bokomona, Tokosala Musala, au Moni Angope, et que le cas dans les calmes. Donc, on a besoin sur tous vos besoins, au Bozanango, Awa, pour na Biso, numéro Yango, Tochela Bino, et pour na Kozala à contact na Bino, population, Toba fanatique, Oyo, Bo Talaka Biso. Merci beaucoup et j'espère message nanga et les
qui donc ils allaient rôle de la numéro 1 olingi pe au soutenir biso olingi pe au aider biso au sponsoriser biso kaka na numéro 1 nde tokokota à contact na bino. Voilà, merci. Tozokoba toujours nous avons avancé toujours kaka toujours na émission na biso et toujours à venir Kimbangu. Voilà. Toujours à venir Kimbangu. Voilà. Ah, ici. Voilà. Avenue Kimbangu, yango esili, ememi biso awa. Et voilà. Avenue Kimbangu, ebaki biso awa. Voilà. Avenue Kimbangu, yango ebaki biso awa. Voilà. Avenue Kimbangu, yango ebaki biso awa. Donc c'est un bon paysage. Tu peux pousser la moukier, tu le bosso et puis tu zongi. Alors déjà, tu bimi déjà tu comme non loin, il y a Yipen. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci bino tout botta la biso. Merci na balandinyon so. Merci na bino tout oyo. Bon mesana botta la biso partout dans le monde on est ensemble. Dans le monde on est ensemble. Tout le labino tellement trop on est et awa tozongi avenue Masikita. Ok, avenue Masikita yango tozongi. Donc je vous dis to uti avenue Kimbangu awa tozana avenue Masikita bipai wapi to lingi to clôturer émission na biso na mokolo bipai to telemi tozana non loin ya rond-point Ipen. Donc awa to na avenue Masikita. Merci na bino tout bolanda ki biso. Merci na ba abonné na biso nyonso ba téléspectateurs na biso nyonso. Ba fidèle na biso ba mouré na biso o tout bolanda ki biso na mokolo ya lelo na émission ya lelo ya commune ya Ngaliema quartier Ngomba Kinkusa bomoni to laksi bino ba veni ebele to laksi bino ba veni Télécom to laksi bino ba veni Kimbangu to laksi bino ba veni Masikita to laksi bino ba veni de l'école ba veni de l'église to laksi bino ba veni tellement ebele oyo to lakisi bino vraiment bomoni omone pa na bino osalisine omone pe pa na bino te tikala biso na commentaire to kozonga poto kozwa deuxième partie vraiment mbote mingi na batutu bovanda ki wana pona kolanda biso molande monene ya émission oyo papa Seba Bandona depuis Danemark yazalaka wana pona kolanda biso to pesio ba mbote pourquoi pas na papa Gervais Luboya to pesio pe ba mbote bela za ki wana pona kolanda biso pourquoi pas à notre maman la biso maman chérie Moulanga, maman Marie, maman la G-Love, maman la G-Dor, maman la Baby, maman la Augusto, to pesio ba mote belé mère Nabiso, mère à Fabien. Vraiment, merci Nabino tout bolanda ki biso et ba papa Paul Mafuta depuis Hollande, vous qui est belé, ba papa Freddy Kalidja, merci ngai nazaki liboso caméra Nabino papa Sano Bakada Kuba, merci l'équipe technique nyos to tambola ki na bango. Pona ngai lelo na suki awa tokutani na numéro ya émission mususu ezali koya olingo benga biso toujours numéro ezali wana allez bye.